MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mot de Valingami, certainement vous allez très bien, moi Dieu fait grâce. Makambozali minene, coach la grande abelina TikTok. La famille, ça fait 2-3 jours. Batbane ko tagengai, ba vidéo ya ndomoro ya mwasi na kombo ya Enis. Manianga te hein. Et on a na miniature na capture likolo. Oza capture na zui na live hein. Ndeko azali boso, aza juste présentatrice, yem tondo présenter émission Calypso. Et puis c'est mbote. Na sima bozumo na Liz na mobile na e. Et puis likolo Enis yewana. Qui est Enis? Enis est influenceuse, elle est tiktokeuse. Et elle a plus de 1 million d'abonnés. Ça veut dire qu'elle a une aura. Elle a hasardé. Elle a hasardé. Ok? Et on a un TikTok. Elle a un contenu à malonga, mais elle a 1000. Elle a 8000, 9000, 5K. Maman, ça l'a rendu. Ça l'a rendu. Elle a fruit hasardé. Tout compte. Spiritualité compte. Énergie au dégagé et contact. Et on m'a dit que aussi mais on kisi. Na tindo que aussi mais kisi te hein. Ouais parce que ça t'en a cause à kaka. Bah on aura aussi à kaka no ba booster. Et puis après il y aura des conséquences négatives. On est à cas parenthèse. Alors na et arriva qui non avant na komana bat bando komela ngai. Mama yo le bela mambo ediste o batu musu ko même na ko sili. Kanete le mutu mo ko melinga na commenter atininga message. Yo ba zo pso le bela mambo ediste. Y'a un foutant bongo. Oh, bah tu tombo qui n'a pas le mambo Enis. Enis a si na obimso ba secret d'état te. Azo sanzana. On est à écart début à commencement, mais c'est juste goût. Et apparemment ils ont première sortie médiatique na live voix sali et puis à Rozonga. So boké na compte na ye za na vidéo mo asali ya mulai na zupe nzata ko landango. Aye ko dénoncer. Raison ko dénoncer na yeza nini. Pasteur moko a prometa qui est libala. Et a kosi, a roulé, a bali été. Et ben na indengeni. Enis ba contacta qui est pas Blaise Manzambi pour travailler na chaîne na Ekazarema. Et tant de moi c'est qui Blaise en moitié litoi. Kabasinde bana basi bazalaka alingi anzimi parce que koyoka e abaja ba fiyo alandaka poche abombi yango te alobi ke no portefeuille son combat parce que ba poser question ba bisie maintenant olanda lo chocho abi portefeuille mon combat et on beaucoup kufa likolo portefeuille alors Manzambi connaissant atchaki pe portefeuille angé atiem bon angé c'est les ba offre ba cadeau ba iPhone 16 ya sika talo ki numba salito so sala T'as sur iPhone comme XR. Mokili makambu. Mokili on mabomba mina mabomba milo baba congolais. Rencontre ka liboso na hôtel. Bon, ils sont dans circonstance y anniversaire à la fille. Mobile abimisi à offrir ye biloko lingaka et biloko lux, ba dessert à lux. T'as bossa la ba rencontre na ba relation hein. Yo t'es côté na no yasina te na aussi sa vidéo pamba baki saka te belé on dirait tout ce qui nini tala moninga bref accueilli et a pesi mo ba détail belé na besoin na expliquer te so beaucoup na nini na e na compte na e pour mo nango na komeka peut-être so na kozanata na omeko zo vidéo na posta na YouTube na MDG de TV Mafuta Yasika. On est peut-être pour la nango mobimba. Boka ndenge la fille a zo s'exprimer, a zo expliquer. Bali hein bilo Alix, ba dessert Alix. Akabele iPhone 16 Yasika. En fait a sala ki ba cadeau mo ebele. Betina masolo ya soupe bané côté le matin souki mwasi bref côté on a za penda monter problème. Et comme il y a kosimba na nzoto malgré moi na moni biso moi na bana mike po ya kokosa biso ke basala ki le côté
relation à 7 mois, mobala pesa roba cadeau bossa les loroté et puis congolais tonton congolais lisusu. Et nisko sakana bisote hein. Et bandeko babolingo, pourquoi la fille est venue dénoncer? Parce que Blaise alaka ke libala. Blaise Manzamba ebise keke akobala. Et pourtant tu Blaise Manzamba zana mwasi na. Et à sentir que bah ça rend un esprit na. Et ça l'est passé. Ne a moi éco dénoncer. Ah Nzambe Seigneur Nzambe sunga biso. En fait, Blaise a béni ça la fille a qui travaille dans la chaîne na été. Blaise a besoin à la fille, ok? Blaise a besoin à iba mwana na moto. Blaise a besoin ya aura ya la petite à saler là. Moi c'est expliqué nini ba ya ebité. Maman on a lo ba ya ebité. Alobi que non, comment est-ce que abane compressé n'engeza rapport na visibilité, ba vidéo, tout ça hein. Pour na la fille abika que non. Mobile a besoin d'image nae pour booster ma nae. De image ni la sens ya publicité ya nini. Na molimo karate nanzoto pardon nanzoto karate ya zo kara na cadre ya as influenceurs a ebiko sala marambu tout ça te na molimo pe parce que la fille elle a quelque chose en elle. Pour le faire, elle a déjà 1 million d'abonnés. Donc, ngenge wana, il va servir, il y a un money. Et à chaque oignon, ce qu'on change, mbongo, ba téléphone, ba machin, ba nini, pour éviter, à viser le moko intérêt moko. Oya rejoint, il est qui iPhone 16. Topé oya zui, il est qui iPhone 16. Il est qui ba cadeau, il est qui nyon soit salai moi si wana. Tant tozo loba wa ba basi ba yo karate. Tant tozo loba ba to boluka nzambe rien. Et c'est triste et regrettable hein que Dieu nous aide. Na mambo bela roloba. Na batena bandela wapi na kende wapi na sala nini na zonga ndenge na en fait la fille a une confiance. Mobali ba bisi meyo ba iteka za na mwasi na e. Bino bobi manipulation mibali, OK? A ebisa que non na mwasi baza na processus il y a divorce. Ba na processus na procédure il y a divorce et bazo yo kanate mwasi azama mabe machin nanani nanana. Déjà pour votre information, bato bayebi que Lise Manzambi na Blaise Manzambi libala na fond et c'est kufa kala. Obo mona aneza na oka formé. OK? Ba vidéo et fuitara na réseaux sociaux na ba voice ya ba koswana je crois ba plus ou moins 2 ans passés 2 ans 3 ans to salela on ba émission na ba live ba to YouTube ba yebi à l'époque on a je crois na côté na TikTok donc certainement c'est que ba 3 ans passés ouais parce qu'il y a déjà 3 ans na TikTok to salela on ba live Massa na bango abimisa ba secret d'état. O glise a regretera que mère ami abana opesa des fois carte na yake no beng na mbongo. Mutate karabango. Toyoka ba conversation na ba koswana tel que et en fait, so boyoki koswana na ba libale sile kufa. Na peut so ba bongisa mais je ne crois pas. Pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer. Donc, baza couple au moins c'est bimaranae, mobile pas bimaranae. Bref, bon mon vidéo ya Lise Manzambi na boîte de nuit na Côte d'Ivoire. Selon Massa na wana Lise azana ba shida na ekuna. Ba mibali ne kuna ina bimana bango. Blaise apsala ape vina na ndenge na ya zo ape ba chéri na mama kangu na de gauche à droite. Siko ba ko kabwana te poso ba kaboni kope kufi. So ba kaboni kope kufi baza na église. Bandimi bayaka. So ba kaboni kope kufi. Donc faisons semblant, nous mon rien notre la moi sinon bal même nous to vivre venir na ndenge na. Ba vidéo na so boyoki bomoni bomona. Conclusion za bongo. Lisa tomboka a epsa mobile ko chube mbeli. Parce qu'apparemment c'est comme si mobile ba na rolela. Blaise Manzambi rolela rola bébé bola na molai wala te. T'as la puissance de la femme.
Lise alobi na ko chubo mbeli Blaise soko sakani na ngai ba betelaka lisolo te ezala ba voice ba mission na moi kala so na lukango na komona on retrouver en fait pour la monde bazo finga Lise pour na bango neti que non Lise azui o azwa na ndenge nene mais Blaise abali mwana ngo atiki eti nous bo se moquer na Lise qu'est-ce qu'elle a foutre bino mo kandi e so mo iblo ne sale passer so e asa kuna te taliete mbote balingami toujours continuer de ce prophète Blaise Magoda bandeko nzambe eza pasi eza mawa ba prophète ba yoka te na lobi ata so nzambe ngo bobanga ka ete bozo sa ata nzambe ngo bo sele na solo te ata moi minimum vraiment ya mo bobanga nzambe ya boyebi capture bozo mona na cheli bino la fille a posté on a compte na ye mutu mo akomela inbox oba je ya Blaise Manzambi boyoka mamba komi ta mso eza mike mingi na tangi ya bino boyoka bilo bakomi. Bonjour madame, je vous crois bien portante, je ne vous connais pas personnellement. Je vis au Congo dans la province de la Chopo. Le Seigneur me parle de vous. Cet homme dont vous humiliez aujourd'hui était votre homme de destinée. Il s'est retrouvé des fois dans des relations karmiques. Avec vous, c'était une relation de destinée. Tcha. Il vous fallait beaucoup plus de sagesse et être patiente de la procédure jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse cela. Ce qu'il ressent pour vous est vrai et fort. Ce qui se passe, ce n'est pas Dieu qui fait l'exposé, mais c'est le diable qui ne fait pas que tu entres dans ta destinée. Même si le chemin semble être long, mais c'est Dieu qui fait cela pour vous apprendre la patience. Bonne journée. Si vous aurez le discernement, gloire à Dieu. Sinon, préparez-vous aux relations karmiques. Nzambe. The Wana Blaise a utilisé ce Nyango. A comme la moi wana. Le prophète, il est prophète à mon message, à mon vision, pardon. Le nenga zo exposé bongo. Tellement Blaise à mon que busoto bimi libanda. Et bimi na posa ba ko exposé. Elle a utilisé prophète mort et comme la moi wana message que Blaise a mobala vie na ye. Maman na mambino bat bosala kabino bato yo. La famille, je crois la vidéo du bosso, je vous ai tout expliqué. Là, mais juste couper ça moi détail. Et tant que toi les pelars na vie à mon toi et à Tiraka, OK? La jeune fille est influenceuse, elle est tiktokeuse. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Elle a azarté. Elle a aura. Alors, ba Blaise, le roi ba batamakambo. Amoni que non quoi utiliser ko la moto mwana wana. Ya ngwa moni po approcher stratégie na koluka. Otena peso musala. Et bana basi on peut comme balula mbongo. Amonika bossa olingae. Ba cadeau ba nini. Tala ba boke fêter anniversaire na hôtel Delix. Ba sali ba cadeau kuna et tout ane beti kuna et puis bazo ko sa société moi relation. Ote to sa gelo de tala enis. Keba toi bana na yoto yoki Et puis Manzambi un herbivore de qualité supérieure au mutunyo soyebi. Bato ba yebi pe ba yoka ba sango to pe ba masolo ya Manzambi ya ba Manzambi ya Blaise ba kamwe na ba onte ba yebi que c'est un homme de scandale. Et là aussi que ça te. Siko bato lolenga boye tant tozo ko dénoncer buzoba na bango to pe makambo mabe ba ko sala bana batu. Mais batu msusu bazo zongo mabe non ba sala Nzambe ne touche pas fionton. Un homme de Dieu, un oin de Dieu. Ozana mwasi na ndako na bana marié et puis asala bana batu ba blaga boy ya salité boy ko sala na ba sentiment ya bana batu ba boy. Blaise amona wa utiliser toi la mwana oyo ya ngwa chaki mbongo anje azui loko azaki nango besoin et puis tonton la muki azui loko azaki nango besoin
nazali maomona ngata azobela ngai. Les amis, je disais Blaise Manzambe alingi mwana batu te po azali na posa koma mwasi na ye. Azali na besoin à utiliser. Azali na besoin ayiba mwana wana ndenge toloba ayibe makolo. Asaela moto na ye. Et mwana wape koma alingi mbongo alandi mbongo. Pesi ba cadeau, pesi ba mbongo, basali ba cadeau ba téléphone. Tala Enis Luka Nzambe Luka Délivrance. Et na vidéo na lina bendaka ba jeune fille matoye nde to lembaka te za ba jeune fille te na bana mibali. Vous savez pourquoi? Bon TikTok obozo mona ba influenceur mingi bo mona surtout ki sasa ba pedula na ba pedula. Ba se ba ministre, ba se ba cadre, ya ba honorable, to ba yebani. Ba yebani. Mais pour nous éviter ba problème moi autant ba kombo ezate. To ebi bon ba yebani. Ba za. Pona nini influence tanga zo pela wana ale batama be ba prédateur ba moni ba approcher lokola ba batu mo bana mo ba koka banzala te ba koka pasité na influence rosala tiktoker tiktokeuse et ba moni danser de fois rouler carrosse fois foutre là un appartement mo bien ce comme bon ozo api tiktok e kota bon te bon ozo api et bato ba approcher bango wana ba relation et pourtant ba façon bela aussi la mbongo cause la peut-être na ozote ka biloko na yo et autres ba live ba cadeau bato bazora na bombe mike meza ba mbongo ba gravité au mutu akena ofutela ndako soki ya lix to osomba mutu ka lix non et bato wana tant ba approcher bango ba osala bango ba offre wana ba cadeau wana et puis ba mythique bana basi ebele bomona na ba TikTok na ba réseaux sociaux et nde bazala wana en fait bazala ba prostituée yango moni moko pe ya biloko batona balingela bango yango wana parce que tant ils ont bima na mibale misusu tant ils ont bima na ba basi misusu ye tango azoya a profiter ana niveau spiritualité likolo et yondo zo servir point de contact pour amener la moto na ba énergie à mibali na basi misusu yo bima na bango batu mabe deni le saloba ango boke bana ba pasteur ba politicien ba musicien et a maming eza pasi siko azolela ye amona yo en relation ya solo bien joie qui en relation sérieuse a cause que baza ko na procédure de divorce na mwasi na ye akobala ye a promettre ye makambo ebele à nourrir ye na ba espoir tant moi c'est ko réaliser que oh ba j'ai à comprendre que no ba sakani na ye au fait nda ye ko dénoncer maman tant ba no landa bilengi o ba gite fala otuna liboso batuni yo bete ka na mwasi tabi bo ngai ne ba ipsinga bazana matata non ça nini. Effectivement, Blaise a sali mabe. Mais bien vous condamner à Blaise était faut déjà partager pour na moni bana basi bobika solidarité féminine et réseaux sociaux. Oh non, ba binga wa banane. Ba les hommes infidèles sont des manipulateurs, ba sakana na basi mingi, machin, tout ça, il faut bamba bango bomba bango. Et vous savez quoi? Bana basi belé bazarati na te au nom ya bolingo akoyeba na ye pe ke mobali oyo aokenanga nulle part ebele bayebaka aoboya ke o aoboya mwasi nete de ce qui veut dire relation eza na père tata mami pesi na ye ami pesi corps âme esprit zwa na yo ndenge olingi lia na yo sakana nango encore mobile peso epika obala ne yote aoleka kanzela baza sans pitié modèle au kamolo mai pendana mafuta nyonso ko bimisango
ti azotika yo elobaka sango Israel mokonzi moto mosusu oya kozwa yo na mawa ye nde siko moto akopesela mbongo kiadi kiadi c'est ça nde makambo basali mwana wana nde makambo basali mwana wana sikoyo oya kolelela biso po tosala neti nini eza pasi bafaux prophète o makambo bazosala nzambe na ngai ye. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantant son honneur. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis,
je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.